Fort du progrès vivant. Fort du progrès vivant. Du Congo. La force du progrès vivant. État de droit, zéro corruption. Le peuple d'abord, déboulement, fatigue des temps. Siona, bic rouge, Pinéatra, Sakunu Bende. Ah, Kiki. Tokobanga, Tokobangisa. Tokobangisa. Tokobanga, Tokobangisa. Tokobangisa. Moral. Merci. Bisso Tozali, force du progrès national na état-major général où ezali dirigé na président Paba Mokiri Joël. Toye ko dénoncer et ko rejeter en bloc toute accusation oyo et salami désordre lelo na Katia GLM. Force du progrès azali ni de près ni de loin na oyo ne sote uto salama na Katia Bavir oyo salami na Katia Villa Kinshasa notamment na GLM. Na yango biso état-major général na oyo ezali dirigé na président Paba Mokiri tolobi boy to sengi na service ya sécurité oyo ezali na la police to sengi na JR bato wana nyonso tu basa prendre na oyo nyonso tu azali ko violer mibeko ya mboka parce que force du progrès jusque là tozali na charte de bonne conduite ezali mibeko tout d'abord ya kati ya structure na biso ezali dirigé na kati ya mibeko biso tout tozali na se ya mibeko alors nyonso eleki kuna oyo ezali na kati ya GLM etali force du progrès te force du progrès ayebi yango te et état-major général ezali dirigé na président Paba Mokiri a engagé mobilisation mon côté descente mon côté na ville ou bien na GLM pour na koya ko kende ko détruire ou bien ko saboter oyo nyonso te ezali na kati ya ba bien d'autrui ou bien d'autrui ya bato na yango tozali ko senga na bino nyonso tu calme pe tozali ko senga service et sala musala yango tokotika maloba pa ya président Paba Mokiri oyo azali mokonzi ya force du progrès national yenda azali ko engager force du progrès na coin nyonso tu ya capitale et na RDC Mobimba yenda akopesa biso oyo ezali mot d'ordre bien mot de la fin na ye par rapport ya situation macabre oyo eleki na kati ya GLM. Merci président. Na koyebisana ba Kenya sa kate coin tozala kimia par rapport à l'accusation la situation eleki journal lelo baza ko kiser fort du progrès en tant que président national numéro 1 fort du progrès Mobimba tous à reconnaître bateau basali des ordres wala te bazar ba membre non contrôlé to ebi bango te na fort du progrès biso fort du progrès tous à pour soutenir vision mokonza mboka pour soutenir yachi à parti pour soutenir mboka na biso tous à la tenter qui ne ko sala désordre tous à la tamarote qui ne ko menacer et pas un moto ya wana ko senga na ba service nyonso ya l'état bazwa charge na mambo te salami le la ville soit disant ba fort du progrès baza ba fort du progrès te l'état sa musala bango personne décide de la loi biso tout oza si Miami beko yango to mettre bandeko nyonso en garde ba ba tambola na ville na kombo ya fort du progrès pona ko sali fort du progrès biso moko attaque direction générale fort du progrès 10e mairie limité tous à reconnaître bandeko wana te otomoni bango na bililingi basali ba désordre baza ko tanga fort du progrès l'état a sala musala na ye. Merci beaucoup. Merci.